www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde biloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakolier, ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Ça, mission d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour. Bonjour. Comment on dit bien c'est parce que le président Nabiso a déjà libanda. Mais nanga msukulo to mona balu babaza ya ko silika bakanyi babanda rouge bandala na minoko. Kana na bantu kweza pi baza sengo monte na biso. Il faut bazala ne sengo na biso. Pour papa lobaki que le peuple d'abord. Moto ya la kisi que le peuple d'abord isa Frank Diongo. Basilika pona nini. Toza moto moko il faut basepela po papa Frank Diongo. Parce que nous sommes pour le peuple. Peuple d'abord, il y a bateau musu sezali pour na banana bango d'abord kasi pour le peuple. Te kasi ya kufi pour le peuple. Maman, vous avez combien de temps dans ta partie? Na sali 10 ans. 10 ans maman. Oui. Ya solo. Oui. Continuer toujours quand on a reportage à l'élo, il y a Frank Diongo, tout ça, les maman a reportage. Les étudiants, il y a des étudiants, il y a un système déjà, télémi, et le monde a peuple, le monde a pas d'amour, bonjour, oui, bonjour, maman journaliste. Ah, boni. Naza bien, maman journaliste. Le cours est le cours, en principe, est allé, mais pour Frank Diongo, les étudiants sur le système, il y a celui le système MLP, Baboïkou. Soldat du peuple moto oyo biso tozali kotia espoir pour la politique ya Congo donc toboyi ku lelo ezali férié pour na betida nyonso ya système donc toza awa ebele so moni ba bis oyo ezokwea awa ono so tombe awa ezali ba bis oyo ba betida système ba louer banda campus tikotoyo. Et voilà.
Félix nous a libérés. Ah la canne là, on y a tabac au Félix aussi. Yo, battu, hein. Yo, m'a ramoué, c'est passé terre. Kabi machut. Ni watambola. Papa, toi, il faut que tu vas dans 30 minutes. Donc, si 12h30.
babomi mboka bana 18 ans basala eloko te bazonga sur le processus pa boma biso sous bien Congo eza en otage te mpona Kabila Congo eza peuple congolais tolakisa bango ke Congo eza biso pouvoir eza peuple tolakisa bango Kabila il faut akangama atika mboko akende so Kabila azala président Félix on travaille bien te il faut ye akende bato na ye tu bakende président Félix Mabe ote Félix abima Mabe po bato baresona ke o Kabila era azalaki eloko eza te abima majorité bakokoza biso ya Kabila toyebisi Kabila boye déjà on perd déjà élection tika mboka et puis soki bakanisi ke bao bakomettre Félix mal à l'aise la vraie majorité absolue c'est le peuple congolais. FCC kabilista ezokufa likopa na bango basalaki tocomprendre yango nyonso na mai apres élection moyibi oyo basali ekozala annulé tondima yango te le peuple c'est souverain tondima yango te élection ya moyibi oyo basali oyo atiki na pouvoir te est-ce boyote o Kabila atiki pouvoir bakobandela élection mpona kimuyibi na bango basali ya kopanza mbongo kuna bapona bango kimbuta bana 12 azwi pila Kinshasa akomisa yango salite lelo oyo akoma sénateur ekasanza pongi bazwi na yibi akoma sénateur poshabona mwasi na ye adetourne mbongo snel akoma sénateur toboyi yango élection ekoza annulé toboyi yango Félix Tchatche Kabila funga Kabila mubata kule yimwawe Kabila matawa mama poni na kuchambula na Mkiswahili we Kabila chabato indisi na pine lundi lisusu toko indisi asu na pine jusqu'à ce que le président répondre à biso soki toyoki président répondre à biso wana sikoyo doit prendre acte Bazile makambo bazile makambo bazile makambo bazile makambo bazile makambo bazile makambo bazile makambo
Kabila. Félix, Kobosana te. Papa Lobaki, Okanga Kabila. Félix, Kobosana te. Papa Lobaki, Okanga Kabila. Félix, Kobosana te. Papa Lobaki, Okanga Kabila. Kabila Moïdi. Félix, Okanga Kabila. Félix, Kobosana te. Papa Lobaki, Okanga Kabila. Tshisekedi a livré Kabila. Kabila a livré Mbemba pour travailler libre. Yepé a livré Kabila pour travailler libre. Ou soit, Anile Biloko a travaillé dans ma secrétaire général. Un point, c'est qu'à livrer. Nous sommes notre peuple qui ont livré. L'Assemblée nationale est Coco Také. Kabila doit partir, même la vie de ma bague dans mon gars. Franck Diongo, ministre de la Justice, Kabila CPI. Kabila une année coûte CPI. Papa Lobaki, au Kangelanga Kabila, du côté. Kangela Bisope Kabila, du côté. Côté téléphone. Aya tozaine kuna vile. Ofime mate. Kabila wayeba na mboko sabu na kwa mekolo papa na yeye.
Bonjour papa. Ah, tout le monde a besoin de la marche. Et là, on s'est passé pour vous. La marche, on a mabe ya Kabila oyo alingi mboka na biso ebeba akende osala bacorruption na ye na badepute po azongisa mboka na pasi babilongi ya bamingibi bazonga so na pouvoir ekosimba te. Nous avons l'alternance et cette alternance nous permet de défendre notre pouvoir de Fati. Donc kobenga na Kabila na mboka oyo, tu le veuilles ou pas, on va les bouter dehors de notre pays. Akolongwa na mboka na biso. Mais tomoni baeocha nani Kimbuta awa aza sous sénateur na habité bino bomo de Kimbuta il fait partie ya bamilibi ya mboko. Kimbuta est égal Kabila. Quand Kabila va partir, il va partir avec tous ses consorts ba Kimbuta. Oui. Bango tout va kokende. Le peuple va se mettre debout pour le mettre dehors de ce pays. Bango ka peuple était. L'alternance fait dire pouvoir au peuple. Kabila ndenga zali wana ko sala eloko moko na mboka. Bako kota sénateur, bako kota parlementaire, nous allons brûler le palais du peuple à cause de Bango. Merci papa, merci. Vous êtes toujours kaka na kati limité na siège babi base ne makamu bisika oyo balobi président zoya awa pona kotika fleur na le père tout le monde peut maman bavandi. Bonjour maman. Maman, bonne santé. Ça va bien. Tout le monde le journal tonga le ba maman za ba activité au tikinda kuna yo au tiki ba occupation na yo oye na siège. Qu'est-ce qui se passe? Maman, toya toza na base na biso on a kolakisa ke lolenge président na biso alobai ke tolingi makambo ya corruption te. Yango toyawa comment est-ce que tokoki ko voter ba député na IDPS toza ba député ebele tozanga ata sénateur moko. Toko zanga sénateur ata moko te biso to votaki bango ya pamba bapesa biso mbongo te mais o ezomona ke corruption de salemi ba corrompre bango ba corrompre ba député na biso ya IDPS ba corrompre bango. Alors notre président est contre ça et contre la corruption. Lokola bokonzeza ya biso ba peuple yango tozolakisa ke o esalemi to sepeli nango te. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci maman. Toujours continuer toujours à base ne makamu na kata base ezaya ko une na moni tout le monde est fâché, tout le monde bazana kanda makasi ya kosakana te base yango makamu. Papa bonjour. Bonjour maman. Na moni au télémo transpiré très fâché problème ne. Naza vraiment na kanda makasi. Naza na kanda makasi parce que l'état a botama pour résoudre la question ya peuple. C'est ça la naissance de l'état. L'état c'est une personne morale qui n'existe pas. L'État c'est une personne incorporelle. Batunde ba représentaraye. Batuana bakori kokende dans le sens contraire à la vision à l'État. Bisonde il fallait tous se retrouver dans l'Assemblée nationale. Mais nous sommes nombreux. Imaginez Bakatangé Nyoso, Batouaba Congo, Batouaba Kisangani. Batie régime ya représentation. Batuana ba représenter biso. Bakiei kuna babosanike. Bazalinde ba porte-parole Nabiso. C'est comme ça que nous sommes dans la rue pour manifester contre le fait que les députés Nabiso moko ya famille Nabiso moko politique, notamment les députés provinciaux, continue une sorte ya ba magui ou eza normalité. Aucun sénateur na IDPS, un grand parti comme IDPS. C'est comme cela que nous sommes dans la rue pour protester contre cela. Et nous demandons au président de la République, au tient à pouvoir, à procéder à la radiation. Il y a des députés provinciaux qui continuent à Magoui. Baza dignité, baza na kacha IDPS. Baza dignité. Merci beaucoup. En tout cas, je suis heureux parce qu'on vous avait dit que le président Félix, je profite de cette occasion pour vous dire que le président Félix Azali, le président foule. Il est le président foule. Les gens ont dit ce qu'ils pouvaient dire, mais aujourd'hui ils ont compris que le président c'est Félix. L'ordonnance portant grâce présidentielle s'est accomplie aujourd'hui et je suis dans la joie de voir que le vrai soldat du peuple, Franck Diongo, en tout cas le vrai soldat du peuple c'est lui. Bawana va se tromper. C'est lui le vrai soldat du peuple. Merci beaucoup. Je suis heureux. Merci beaucoup. Toujours continuer. Toujours maman donne un tout problème. C'est que RDC n'y a pas KO. Motema nanga ese suki. Et suki pona Kabila. Et suki pona Kabila. Biso mama tolingi tozana kimia. Tolingi kimia. Papa, quand des attentions sont vraiment élevées makasi papa maman.
Kandeza makasi Kabila. Ngana zo regrete nanu. André nan Kabunda. Papa Kabunda. Lelo oye partite. Makambo bokreye yango oza pa député. Bokabi misaba sénateur. Président élu. Kabunda penza oyok soni. Oyok soni. On continue, tension. Écoute Sila. Sili maye sukuto Sila. Ene kuni Sila kate. Tome jeri kutu puku na nyoba yokana. Ene kuni Sila kate. Kabila kende na ese. Ba sénateur wana ba siège te. Kabunda bomimo ka papa. Totelema tozala likolo. Kende libela. Kabunda confiance. Kabunda tinayo. On continue toujours. Biso ba Congolais belé. Kabila bomi ba Congolais belé. Tozol ba ke président na biso Félix afongola misu. Kabila place neza na mboko takende ce pays. Kabila place neza wate. Voilà tout ça ce qu'on a na résidence ya balobi sika oyo président azalaka kovanda place au Fadi Djongo ayo kotika flair na to kutani bongo pe na base très fâcha makasi to éviter problème nezoleka parce que base vraiment babi force né en bango makambu na monisco sage babi sage né yene mta simi makambu sage. Bonjour. Bonjour maman. Boni tonga lelo l'équipe bien. Tonga lelo l'équipe mabe makasi maman. Mabe makasi pourquoi? Pour na ba mambo salamaki ya élection salamaki na ba Sénat. Évoluer ndeni. Évoluer mabe. Vis-à-vis à correction koti na kati. Biso lito to salaki yango pona hotel mais la correction. To boyaki ba correction wana yango koti yango base tomboki vis-à-vis à secrétariat général ya IDPS. Mais c'est jamais Kabundu ba acte posé ba ke ba yokani ba bango tu ba yokani ba ke FCC. Et c'est mama bongo to se pelango te. Bino na parti même combien de sénateurs? To bimisi 0 sénateur na biso na IDPS. Parti munene boye. Ya solo maman. Bandeko bino ba combattre ba Hollanda bino ba bidi ke kimi côté na mboka makaminote za bien sûr information ni opesa bango direct kasi ba yeba. Information to ko pesa bango direct yango tous les députés wana 12 députés oyo ya IDPS o bazalaki na biso o to saleli bango campagne gratuit o to voter bango gratuit na se yambula ka ba député wana pour voter muninga gratuit ye a voter muninga il faut pesa mbongo yango bango nyonso wana base CP suna bango te bagozo embargo donc bimisi bango na kata parti to bengani bango na base pour le moment. Merci beaucoup Boazer à suivre. Biso moko peuple tolobi boye to votaki bino lokola bino sosoki boye bika biso peuple to votaki bino tolobi boye to votaki bino bozala ba simple député mais beaucoup te suna sénateur bo bima na sénat bozonga na parlement bo siéger beaucoup te suna sénateur soki bo forcer boye bakia biso moto au peuple congolais to bomelaki bino batinyo so bosena Kabila y compris na Kabila boye bango boye to bomi moto parce que toza na réconciliation nationale potondima moto wana za ya kokufa il faut na bino na biso peuple na batu nyonso na communauté internationale to soutenir chef de l'état Félix Etienne Tshilombo Antoine biso nyonso to pesa maboko atonga mboka asala musala na lolenge oyo esengeli atsala na idéal ya IDPS ya biso notre héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge atikaki idéologie le peuple d'abord soki bango balingi ba intercaler le peuple d'abord biso peuple to ebisi bango boye dimanche tozana bango lundi tozoya na parlement bako siéger te soki babeti biso ba gaz na état de droit oyo mardi tokitela bango na bandaku na bango à domicile bayeba ke biso tolobi boye biso peuple congolais tolimbisi bino na makambo nyonso oyo eleka tosangisi tosali réconciliation nationale mais soki bolingi bo intercaler pour na vie ya biso ba congolais na yebisi bino boye ko banda na Kabila ko banda na bato bazokanisa ko Kabila zali Kabila aza déjà partant muto FCC yeba ke Kabila aza déjà partant na ça s'appelle na armée nationale FARDC la police biso tokoyoka mibeko ya mboka mokonzi ya mboka eza Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo yende mutazali mokonzi ya mboka garant de la nation ordre kopesa yango oyo biso peuple na armée na police toko soutenir yango oya kotelemela
mibeko ya chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo kotelemela mibeko na ye atelemeli mibeko ya constitution nationale atelemeli peuple congolais et peuple congolais toko s'en prendre en charge. Papa tomoni na njete awa libende ya makasi boye seke vraiment ozana kanda makasi ndeko na ngai makambo basaleli biso oyo toyebaki te na badepute na biso so balie mbongo mitali bango mais tozoloba boye à partir ya lendi tozozela président arépondre biso soki arépondre à partir ya lendi toza na bango kuna oyo nyonso basali eza ya bango naza na oyo ya koloba ebele te mais kanda bayebake moto oyo ebandi lelo ti kabila kolunga na kongo akokende na CPI nde suka na biso tosukisi wana. Merci papa. Ah tomoni bino kozala kanda makasi kanda ngo eza ya nini tomoni ke tozui président mususu mais kanda la bino eza ya nini kanda oyo tozala ngo vraiment papa tozo komona lokola ke changement ya lite po bato ka basala na kabila kaka bango oyo bazo kosala na Félix biso toboyi nde bilongi wana tomona ka bilongi wana po parce que bilongi wana ba souffrir biso ba peuple biso kutu to vota bango te bandreki mbutu wana basali loko ni ba basali biso na kata mboka bilongi wana ezo pesa biso kanda Félix faut asala na bato oyo biso kutu oyo biso to votaki faut asala na bato wana basali na kabila te faut azwa bato oyo basala na mentalité moko ya bien ya oyo to boy corrompre oyo ba basala corrompre bato ba souffrir tozo ko souffrir kanda nazo ko lobela ngo papa eza ndenge moko mabe na sepele mingi ndenge président bimisi ba homme politique nyonso na ba face jongo azo kotika fleur liboso anda azo kotika fleur pa papa tozo ne sengo mingi pe na pesi mingi pa président na biso tele entourage na ye wana banda kotoyo na bureau place to alia bakabundi bakabuya bango nyonso ba infiltrer président na kana pe to sepela bien te Merci papa. Ah balandi ya Weti TV bazolanda yo awa tomoni yo awa na limité côté à résidence il y avait ozo sa nini awa boza ebele avec banjete banini tout ça yebisa biso non boza kandani fini la récréation Kingakati et Suki stratégie tout Kabila salaki po bazwa ba poste wana bando konza mboka en coulisses fini la récréation Kabila ningeza boye yo obimi mutakala yo tozozela bino ba mesure ninge toboya kosala chasse aux sorcières bino banemi mwilani tous les clics ya Kabila stratégie ya Kingakati to dévoiler en liboso population bokomo pousser biso peuple to bima biso na balabala sikoyo ba pla bozo sala Kabila azui assemblée nationale azui assemblée ba provinciale Kabila zozo primature Kabila lingi batuna ye ba vona tina Sénat lelo Kabila plan na bino esuki nanga ndiango mona ba betaki ba sanction à travers ba schéma oyo bo utaki nango depuis kala wana nde biloko ba betaki bino ba sanction yango etikali yo na luamba président cour constitutionnel président boyi ba élection esalema na Namibie procureur général a boyi nanga boyi alobi élection esalema pour ba tricher fini la récréation fini Kingakati merci. Papa tomoni a ozana kanda yebisa biso na nukandani kanda na ngai c'est dit que ba député to votaka ba provincial ba celle biso buzoba ya salité ba ngi ba fixe parti na biso uzoka ya mo ke kanda ezali ke nini to senga na président Félix c'est dit ba député wana ba siéger lisouté moko ta mega ko siéger peut-être si bango le so to solution ya kimia bien te to ozana 4h 5h na parler na nini na parlement provincial assemblée provinciale c'est dit to ozala wana to relaxa ke IDPS ça dit ba somba ka ba ste IDPS ba somba ka yango te le roi ba sebuso ba kende ba ponanzela na bango basali biso to remplacer ba député musu eska wana balandi ya Clarisse Weti bazotala yo ndenge o décorer njoto boye soki o eza ba biloni nango décorer la njoto boye o eza ba pine na kanda kaka kanda. Merci. Banda poto na poto bali bayeba. Symbole yo tibe ya couleur ozali. Symbole ezali symbole bitumba. Dans mon lili wana ezali to mona molili to kwa. Non, c'est to mona molili. Il faut to mona clair. Soit tu aider président Félix te to kofingama. Pourquoi président accepte qui accord na bango wana? Président a accepté na eloko moko te makambo eleki na nini wana. Président accepté te to kenai pas président tibiso mongai. Na kenai pas président biso nyonso ba poni 10 personnes. Bakota basona na président c'est dit que batika likuna tozozela na mito to kangi siège à IDPS
cadre moko te akoki kokota na kati wana tozwa solution qui m'y est bien. Arrivé à Franck Diongo, tant bobo kadi il est petit azo ya awa. Arrivé à Franck Diongo c'est normal. Azali combattant à l'état. Nako ignorer Franck Diongo te. Nako ignorer Franck Diongo. Na ignorer trouver Franck Diongo soki na ingrat. Franck Diongo Diom Dongala baza bato yo babundi. Dossier sous ya Diom Dongala kota place on a pour na violté. Diom Dongala kota pour na lit o ya litana Tshisekedi. A kota ba caméra basala gouvernement Diom Dongala azaka premier ministre. Diom problème à Diom Dongala na osenga président Félix. Diom Dongala kota prison pour na violté. Moi na mwasi wana to mona he. To appelle un problème que ya rolamsa dossier à Franck Diongo et ya Diom Dongala biso ba combattant. Moi na mwasi il faut to mona he. Il faut to même makambo président na biso Félix a dirigé Congo na kimia, a dirigé Congo na justice, a dirigé Congo na état de droit. Donc on senga peu makambo ya vote o ya ba ramone sila. Président Félix nommé ma gouverneur Totam Samboka. Peuple congolais azana nzala azana pasi azana minyoko azana souffrance azana pasi makasi to perdra Rossi to perdra Thérèse Kapangala to perdra ba jeune oyo biso to lité Rossi asankourager ngai Chalupa a risqué akufi liwa oyo yete akufi liwa oyo euche pa bato kobanga te sana peuple congolais lobi oyo ya luka ki na mboka oyo esili se koki tozana posa alongwa na mboka na biso esito nomaki da président biso mon peuple ne to nommé loka to nomai da président na biso atika kabila président na biso à l'aise soka to menacer président na biso to sa capable biso peuple congolais to aussi ma minuki pour to charger na ye boyebit to bunda bakuluna babenga biso bakuluna toza bakuluna mais to bakombata IDPS omane toza boye toza prêt sauf Kabila alingi abimisa rébellion biso tosala rébellion bana Mobutu tosala rébellion bana Kabila père et bongo balandi ba combattant bazolanda on a niveau à poto kuna message ne otindela bango message on otindela bango bazala kimia bango babundi déjà bisope tozo bunda bitumbo tozo bunda et le kiwa bango na makasi po abiso adversaire za fara na biso mon adversaire le roi za fara na biso to la ki sai bokasité na biso to lembiete nanga to bandaki ne banda 2011 ndeto ko maneti soka lingeti mukolo Félix akufa mava Félix akufa yenda akufa liboso. Merci papa. Voilà, merci bien notre équipe branché Kolanda. Merci de l'année poto na poto ya la mine Dova toza bon awa na veni babi quartier présidentiel na veni au présidentiel place au président Azalaki Kovan et puis place au famille ma président bazalaka na bo comprendre des tensions za mabe ndetika moi climat za moi mbula membula te tension ba tout à partir za tellement makasi bolani na reportage ya célébrer mon coussé ya talo ndenge bureau ya PPRD kuna ndenge ba pandi yango kuna za ya kolala na ndenge ya mukete wana bomondi na kata reportage commentaire beleza tout le monde déjà arrivé à Franck Diongo azo ya kotika flair bisiko bakundaki président na biso papa na biso Tshisekedi mwana mboka ya makasi balobi super meilleur combattant ya makasi toki des expressions ba tout moko na moko bolandi ba interview ndenge bandeko balobi base za trop fâché makasi na oyo salami IDPS babimisa ta sénateur mokote abimina IDPS grand parti le quoi UDPS sénateur azalate yango de pesi pasi makasi donc li mettait tomber monde ati mo bato ça très fâché ya makasi et puis merci beaucoup na mokonzi ya mboka na effort asali pour na Franck Diongo azala lolo libanda bisonyo tout ane sengo ndenge azali banda parce que azali babi véritable combattant soldat makasi nde yo wana kaka na poto nde boko trouver makamba boye la mine Dova makamba bo feza kaka ozala pemela mukuse ya célébrer akota katina basame ça pour lisaso ya raté lelo non nazui salaire na kabele tokutani à la prochaine. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba CPLA TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P.A. Congo.
batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babibozong sa promotion ana ya 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tovandi, tu dis mais c'est qui a promotion, vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bango babi non, donc zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour benga, pour consommer décodeur à Seplat TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, c'est Seplat TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Seplat TV.